des bandes à London TV. Oyo tozo sala oyo. Totika molimo ya kotongaka kisongi na biso ba comédien oyo totika yango. Pona nini kotongaka tina ba niveau oyo ekomi ko sala bien te. Hein? Ndeko na pasi, ndeko na souci botali ata souci wana ndeko azaki nango te. Douleur wana ndeko azaki nango botali yango te. Bino boye choka. Des bandes à London TV. Chuko. D'abord yele nde mongo wana. Boyele contribution bangbali mami yibi. Bakan quoi? Bamuswa makolo kilo makolo beto bazwaka te bayaki hotel ya monga matanga. Des bandes à London TV. Meilleure actrice. Gabrielle Bolembo Tumba, meilleure actrice. Priska Kanoship, idem, elle se débrouille. Choga lobi na yeke ba comédien ba ke Dubaï, ba ngonde équipe nationale. Où est le mal? Yabino sikoyo eza nini? Est-ce que fingi bato? Apesi ka opinion na yeti. Yaka demandé décor à l'écart qui a lobby groupe Simba et les équipes nationales, bah tout va comédien soit que va doubler na bango. Eza opinion na yé. Des bandes à London TV. Na mona na ngote bolo bana binote ke nous vivons na. Les Arabes sota. Aimons-nous dans l'hypocrisie et aimons-nous dans la haine. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV Original. Des Mbanza London TV Original. Abonnez-vous. Un grand merci à vous, chers internautes, partout dans le monde entier. Bonjour, sous Bakoua, Roland Yabino, humble serviteur, au nom des tenteurs Vélessa, Yo, Amessa, toujours. Conseil Labino, mon à travers cette émission, analyse en parti pris. Analyse en parti pris. Les émissions dans celle Rabino analyse selon l'actualité ce comme l'Arabie sur l'ambo cannabis musical, théâtral, politique, toutes les actualités de méga campé que développons quand quatre émissions je tiens à vous remercier la confiance vous avez ça toujours Rabino tonton veut l'essayer au celle Rabino mon salle et puis je vous demande de vous abonner massivement dans notre chaîne Demel TV original pour ne rien rater. Abonnez-vous en cascade. Merci à tout le monde. De partout vous êtes, je vous remercie. Et puis aujourd'hui, on va parler de l'actualité théâtrale. Affaire, il y a des comédiens, Oyo, toujours des bateaux, ça la nengeni pour que Maramé Bandaka Kobima. Et là, on va demander dans la joie qui est en rouleau, mais il faut qu'à tout le bas passer, je sais qu'à tout le bas faire, il y a Piron Dombas, Oyo, comédien va traiter Moyibi, Yembongo, Oyo, Pasteur Mike Kalamba, il y a Pesaki, Lobi Biloba, Maramé Bele. On va développer ça sur cette émission. Tu es la vraie cause. Tu es le pourquoi Oyo Marambouagno ce Jobima. Merci d'abord à vous, Lily des Suisses. Clin d'œil à toi, Lily. Félicitations à toi, Loli Diamolo, sa bébé vous. Nouvelle énergie depuis Australie. Clin d'œil à toi, mère double. Nabiso Moko, Naba, on va pas se botter le biso. Félicitations. Merci à mon vieux Sam Mankou pour le nécessaire. Sam Mankou pour le nécessaire. Sam Mankou pour le nécessaire. D'abord, encore 3 fois parce que ça radio le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Montez ma maman, même coucou moi ça m'a poussé, merci à toi, merci à Sila Vissal, notre mams, tous les abakouk de SB, je vous aime beaucoup, ma bonne Licoro toujours, Mbotanabino, merci à vous tous, merci Nalingarabino Mingia, aujourd'hui, les lots vraiment, biso tout au monde qui passe, si tu peux douleur, on est qu'on a biso piron de mbasa ou te collection. Biso c'est au monde qui kobungi sa moana, kobungi sa topé mouto aza motuye pa na yo, et ils aura toujours douleur ma casse. Les gens qui ont matanga na façon na ye. Les gens qui ont matanga na ndenge na ye. Mutu msuwa ko kufa lelo. Famille wana est décidé ba juger bon que ba kuna bango ta msusu ba akufa ta msusu lundi ba juger ba kunde mercredi. Akufa lundi ba juger ba kunde mardi. Akufa lundi ba juger ba kunde samedi. Et dérangeant et l'autre ça selon ndenge ba responsable ya mutu ya kufi ndé ba recevoir décision na bango. Mais comment se fait-il biso ba comédien to comme ko pensionner ba tumabe? Mutabungi si moi na neza Pierrot. Mutabota moi na neza Pierrot. Mutamona pasi. Na koboko la ye na kolatisa ye eza Pierrot. Eza biso ba comédien te. Alors mutu pas zangi mutu pour dire bon eza Pierrot. Eza biso ba comédien te. Alors pourquoi nous sommes là juste pour nous créer ba problème mo bezanga mutu na makolo. Donc bino nde bolanda ki Pierrot na matanga na bolanda ki matanga ndete. Boyaki nde pona ba cotisation ba cotiser.
boyaki mpona bacontribution bato bazopesa Pierrot toloba bongo donc mawana matanga ezala nango lisusu te matanga ekoma nango lie mo ya rencontre ya basentiment ya babétise toloba ya baintérêt qu'on se le dise. Comment se fait-il bato boye matanga bapesi mutu enveloppe aller déranger bino bokomi koke kotonga ye na CC bokomi kokende koloba n'importe quoi relation oyo ya za nango na pasteur Mike Kalamba bino boza nango pasteur Mike Kalamba tonga yaki na enveloppe a cotiser ki pona bino ba commander to a cotiser ki pona Pierrot abungisi mo na ye. Alors vous venez juste kotonga koloba n'importe quoi Pierrot ameli ba comédien bon ameli biso mongo pasteur Mike Kalamba pesa ka enveloppe ya kaki tala imagination est-ce que bozo définir pendant que pesa ima avec pesa ka enveloppe à kaki. Enveloppe ya kaki on appelle ça qui pour ba comédien Pierrot appelle ça biso amelisa biso angwele yango nyonso bo amite ya mabe moninga na douleur a uti nango na passion a uti nango botali ata yango te boye ko ba makamba boye pona nini en tout cas nga na contre bon petit valeur nga pena na beaucoup la mabeti nga mabeso ezali en tout cas na papa ngo pena fiao pona na longo lango nyonso na kenda nango bongo kitoko ta liwa ezeloko ya sengote kokufela eza fetité vomie oyo kata sango kende ko na yo to mwana to ya na to leki na yo to mama na to papa na yo abungi nzela so bo sali ba recherche boko trouver boko mona ye ke oya koyoka ke mutu akufi soko yoki mutu akufi esalaka ndenge nini tant bino bozolo makambo wana ya buzoba wana eza kitoko te c'est pas normal totika molimo oyo tozo sala oyo totika molimo ya kotongaka kisongi na biso ba comédien oyo totika yango pona nini kotongaka tina ba niveau oyo ekomi kosala bien te hein ndeko na pasi ndeko na souci botali ata souci wana ndeko azaki nango te douleur wana ndeko azaki nango botali yango te bino boye choka da boyele nde mongo wana boyele contribution ba ngbali mami yibi bakan kwa ba muswa mama ko kilo makolo beto ba zwaka te ba yaki hotel ya monga matanga boni boyeko boze ya mukolo bino boko kufela so ba pesi no cotisation comme ça bo melisa ba tuti botan noté o ya bungisi wana peut-être moi na soka ngaza so tom sous ministre ou bien président de la République ou bien député ko bungisa moi na bungisa c'est kokana mbongo o passer mai Kalamba ya pesi Pierrot et kokani pour que ça la comparaison ya moi na mbongo botika molimo o ba comédien makamto zo salaka o ezo sunga te tolingana raté to le ba vérité tolingana raté quand se le disent to ba vérité alors to tika ba sembler pola ba sembler inutile que famille anine ya fionton famille anine famille na yo moko ye matanga loke na kokwa niko kochoko bani kotonga tonga pona matanga pona mbongo. En tout cas, je suis déçu d'un comportement à boy. Sinon, Pierrot Ndombasi, je sais bien que ça va te choquer. Oza mutu, ma benyo so ba toazo lo banayo et pesa o pasi. Ato ça la semblo bossa non longo na mutu na ma e swa yo kaka. Parce que za mabe. Parce que ba lobby mabe. Ato ko beta 40 nini mais au fond de toi, ça va choquer. C'est que moi je vais te demander oyebi déjà bande ko na yo nde tozalaka. Oyebi biso nde tozalaka. Alors to éviter makambo wana nyonso. To tika molimo wana nyonso. Bosana yango ko tiango na motema te. Vous comprenez? Ko tiango na motema te ba courage na yo. Je sais bien que oh mungisi aza important na vie na yo. Passion yo yoka eza mutu monta ko yokango. Passion yo yoki to pe oh zo yoka ti sikondo ngo perdre moi non eza mutu monta ko yokango. Douleur o tika nango. Choc o tika nango soki date wana koki o mwana ya kufo ko banda ko raisonner. Mutu monta raisonner. Mbongo passer mai kamba pesa ki ato vandisa ki bato menisa ki bango kara soki si ba panze ba keya le pian histoire e bosani. Et donc on a mis tout na bango. Mais yo, moi, on a raisonner chaque fois. Alors, tu respecteras peine nous bande qu'on a biso entre biso na biso et zélo moi malam. Kaka toujours ba commander to so bimisa ka ba makambo biso na biso.
biso affaire Dubaï et boti maman belé et boti maman belé pona nini keto kimute ya mabe n baloba maman Olive aza maman ya batu nyonso mama ni mama merci à vous na ndenge o memaki bandeko na biso kindaki na bango si la bisalu mama top ya Gabi Priska et Aïcha Coco Vincent Chulis et puis batutu maman Sylvie Bongo en tout cas merci. Les paniers circulent encore. Soit même de comment le lo yopé c'est la tourne mon kono pe ko kabako mais mayopé. Mais tala niveau ya kimute mama be o ekotaki. Tala niveau ya haine ba comme ko créer ba problème ba comme ko lukilan ba émission ba salle ba émission ba actualité ba buzz. Pour ba lire ça ba YouTube aller ça mbongo na bango. Nyo sona nini pour ba memi intel ba tiki ba non. Ce que bino bolingini azo ba ebela ngo ba comédie ba za mboka oyo. Mbongo ngoni yango ya za ngo ko ma comédie nyo sona kati ya Dubai kuna. Mbongo ni mère azango. Amemi ba oyo sengela mema bango. Bozela ton pe ba komema ba misu. Ebe misu pe ba kenda ba États-Unis ba France, maman Olive memara. Y compris ba Coquette, ba Barcelone, ba Baby. Maman Olive memara ba on pe ba poto. Pourquoi kaka ya si la bisalu et boti problème vous en problème si là là tout une question oh tu peux succès tu peux étoile et tout fabino c'est pas normal tout ça la effort tu éviter babilo msusu ya mike ba mangamo to créer rabiso moko to tika ngo to longola ngo na banzela na biso to koma ko éviter ngo longa ke kenda kapenda kitoko ba comédien nyonso baza bana tata maman ngo za théâtre soit memi muninga et ça quand comme memi yoti mukope wa memayo ndezi na ko yelo ma Christian Shoga lobi eza opinion omoni opinion elonga ko ba comédien te opinion mutu ba chanza ngote mutako ya lela lobi pona ngai na ba comédien nyonso mutaleki bango nyonso ya sila mama ato tinga munduki ato kabenga mbongo so dans la tchad ya sila ezaka sila Shoga tali sko imagine boye bisangai nde ba comédie ba kindaki wana oko ignorer nani parce que totie sila bisalo meilleure actrice Mama Top Wato meilleure actrice Gabrielle Bolembo Tumba meilleure actrice Priska Kanoship idem elle se débrouille Shoga lobi na yeke ba comédie ba ke Dubaï ba ngonde équipe nationale où est le mal Yabino sikoyo eza nini est-ce qu'il a fini bateau après c'est quoi opinion na yeti il y a quand demandé décor à les gars qui a lobby groupe Simba et les équipes nationales bateau tout va comédien soit que va doubler na bango et ça opinion na yé na mona ki kutu Cardozo kutu asalaki nini dozo asalaki nini émission moko batuni dozo kutu décor batuni décor combo ya Cardozo décor à loba qui esengela ki loba mais batuni Cardozo na émission Cardozo elle a répondu alors mais ça opinion d'accord on a encore changé en côté on comprend que mutazo réfléchir azo raisonner opinion on doit changer en côté c'est que Christian Shoga dit c'est son opinion parce que biso to ngato changer na makasi pa biso to ngato ndimisema ngamo na makasi po ani amukola mo amuketa miyebi o alobi et Christian bandit théâtre lelote ayebi pe ko pango ndezalara nako yeba ko jouer naki 12 ndenge kendaka naki piquant ndenge kendaka Christian Shoga na kati et parmi ba noko pena ba timba na monde a Shoga zali et ça opinion na yé donc opinion mutu ba chanzango te alors to éviter ba makambo nyonso o tozo salara o ezaki to côté Christian Shoga alobaki o esengela ki aloba oye sengela ki eyaki na mutu na ye abimisa yango abimisaki donc azane loko moko te obini boko changer yango to ça effort to éviter mutu so a pesi position na ebini bo changer yango te bo sala bongo te to ti ko mona pe ya na Theresia elle a dit que elle est à Bakouk abi ba tuku bazo tinda ye asenga nani asenga Bellevue pardon ya lobi ah
problème en nini oh na kosenga ba vie pardon nga na yeba te ba expliquer nga yango so ba expliquer nga problème en aller na koleka na TV na sengi leki na nga pardon pour vous dire que ba tunde ka bazo créer ba polémique bazo luka ba problème entre ba comédiens alors botika molimo oyo botika yango bolukeli Pierrot problème allié mbongo ya matanga oh pasteur Mike Kalamba apesa ka enveloppe on apesa ki pona ko soutenir ndeko na ye pour motiver ndeko na ye et fortifier na douleur a uti ko zanango ayi pe ko dépenser à ko charge ba morgue ya ba cercueil ya ba libulu a ko dépenser bi andeko le quoi ko dépenser bungi sina no mwana le quoi ko dépenser pe sumbo na ya na mo enveloppe na cotiser na pesa ye pour motiver et consoler ata ale bino ba comédien bo cheli enveloppe wana misu o Pierrot allié mbongo et enveloppe pour passer Mike Kamba pesa na matanga cotisation a pesa pour na biso pesa pour na bino beaucoup fait là qui to bino beaucoup fa qui botika molimo ezaki to côté botika molimo ezaki to côté bosaka makambo o ezana nzela c'est pas normal bokomika molimo ko tonga kato ki chwaka na se batan swami na ba man swami ezaka ninyango na bino oh c'est pas normal molimo oyo il faut éviter il faut tika ngo bo changer bo ngamita to ko taper 2023 makap na bino so mabe tika na 2022 ki songi bo tika na 2022 ki hypocrisie bo tika na 2022 ki jalousie bo tika na 2022 bo tika nyonso bo ko ta peto na 2023 bo sa susu malamu c'est pas normal en tout cas chers internautes nga na boko la mabete nga vraiment na boko la mabete nga so mabe ezali na yaka na lobby et puis c'est fini. Nous avons contre anti-valère. Vous comprenez? Nous avons dit que 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 nous avons félicitations de l'avant. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons félicité. Nous avons dit que nous avons flair. Parce que c'est un peu de bon. Tous les bâtiments ont été pour un sentiment, pour un ninité. Tous les hypocrites, tous les pembaté. Tout ça va quand quoi te parce que si vous avez choix oh ça peut être un comme souvenir film ça peut être piao et qu'on n'y a pas de film ouana qui te côté bon chance bon ami thème on est famille bon lingango bolobaka oh on est famille aimons nous vivants ezaka wapi na mona na ngote boloba na bino te que aimons nous vivants na ezaka biso te aimons-nous dans l'hypocrisie et aimons-nous dans la haine. Tous en a haine entre nous. Botika molimo oyo ezaki to côté. Vraiment, j'étais vraiment dessus na komona comportement mo ya bongo koloba ke Pierrot Ndombasi ali mbongo ya matango pasteur Mike Kalamba ya pesa alia te. Cotisation ba pesa ki yem ta bungi mwana te. Yende mta perdre bino mbo perdre te. Bino mbo perdre te mta perdre. Christian Shoga aloba soki équipe nationale mtekendaki Dubai eza opinion na ye ya bino te. Équipe nationale. C'est simple comme bonjour. Oh là là. Vraiment, je suis vraiment désolé. Merci à vous, chers internautes. J'aimerais juste à vous faire petite analyse pour me camper pour le tout oyo bazo ça yamabe. Pierrot Ndombasi va courage et belé. Je sais bien que ça va te faire mal parce que vous avez mon tout. Quand je le dis, c'est ça le parce que vous avez mon tout. Mais courage et belé. Et tika et tenir sur le bétali bango et concerné bango. Yo talara chemin on sa musa na yo et puis yom to bungi si. Yom to perdre moi na bango te. Donc, courage et belé, merci à tout le monde, la confiance. Vous avez toujours la vidéo tonton Hervé aussi la vidéo Monsala. Merci à Lily des Suisses, merci à mon vieux Sam Coucou le nécessaire, moteur, maman aimé Coucou moi c'est mon coucou à Talo 3 fois 5. Merci à maman pasteur Françoise Wang depuis Paris, Église la flamme du feu, la flamme du feu moté. Félicitations à toi, Lolita Mono, sa bébé, Goût Nouvelle Énergie depuis Australie. Merci à tous les avocats des SB, Nalingabino Mingi. Merci à la famille Bissal Lunyonso, Maman Kimis Lolo, Tata Moissi, Tendras Dibinga. En tout cas, vous êtes vraiment nombreux à Nalingabino Mingi. Merci à ma peine de la star, de la diva la star. Derrière la caméra, là, je vois Iris le Padre, ma star préférée, Barbie, là où repose la confiance des tontons, l'œil de l'homme. Merci à vous, l'assistance et l'émission. Merci à tout le monde. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve au prochain numéro. Bye bye. S'abonner à la chaîne Nabiso Oyo. Demel TV original.